Yo moto kilisa Mr Fabregas. Botale longina yo moto kilisa Mr Fabregas. 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 Ndoki, okilisa Mr Fabregas. Ndoki. Ati katende nini? Yo kilisa Mr Pani. Osali mabe. Tala ndenge ba musicien ya Fabregas après concert na bango lobby na Lyon. Tala ndenge ba musicien ba kimi. Ba musicien depuis des danseurs na ba kimaki bazaki na sécurité ba tia ba onda sécurité déjà ba kengela ba na hôtel muta bimati. Ba beti pe concert ba musicien que mutu na mutu akina relation na ye. ABC de abo beta na ndule ba beti concert lobby. Tala likamwe komeli Fabregas. Ba musicien après concert ba koti pe na ba chambre bien Fabregas pe akepe kolala ba maître ba tikali na porte ya hôtel. Mais comme ezaki na deuxième niveau o bota vidéo wana ba sauter fenêtre na deuxième niveau ba sauter musicien moko tu téléphone ekoi o bozo mona na ba ke lokota wana za téléphone na musicien moko téléphone na ekoi bango nyonso ba kimi okanisa ba yokanaki eloko comme ça watu na drummer na ye na drummer Akimi, chef d'orchestre, Akimi. Sikoyo muta tikali musicien moko, animateur moko, Shomi. Shomi, après concert, azaki fatigué. Pongi ne mutu sikoyo memaki, eta pongi memi ba ninga ba kimi na se ya pongi, ya tikali. Dona nenga miki le bimi loko ki diba, comment yozo fazer o ebite après ndule fo bendana. Yozo mema muta mona poto na décembre poto ba décorer na décembre mais azonga te papa muta moni poto bongo ne couleur ya poto na décembre esanga na hiver nande ba décorer mboka ya azonga kisasa ba musicien nyonso ba kimi bon na ebite Fabregas a osala ndenge nini na Shomi est-ce que akoyokele mawa yo pe tikala ou bien akozongisa kisasa to ebite ba sauter fenêtre na deuxième niveau tout la mou ici ya zaza tout la mou ici ba mise ba tiepoa Ola Nixon et Consoyota ba défi ba mbongo bana décorer makase yana chantier yeso soma mwela la finao wana mpani emseki yo mato follow Nixon boutique akata mande boka pipisiwa ozomona Nixon boutique ba défi ba mbongo ba uchi ba Chine ba koma lokola Nixon